Panaguni fikunu kumagwa Bamwela 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 Bushimai chumenga chabendela wenye mwibile Bilo yamba kwanga ngitabaye Bushimai chumenga chabendela wenye Joseph Bana wango iga sumbi janvye Bushimai chumenga chabendela wenye Katumbai bobo Panaguni fikunu kumagwa Bamwela 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 Bushimai chumenga chabendela wenye mwibile Bilo yamba kwanga ngitabaye Bushimai chumenga chabendela wenye. Ouais, fidèles téléspectateurs, on est ici à Mbujimaï, sur le plus grand ravin. Pour ceux qui connaissent, c'est un grand ravin. Et actuellement, ils ont quand même essayé à Obongisa. C'est ma place, si on se fait à Obeba, mais sur moi ça va. Mais c'est un grand liboulou manzengele. Donc, Dama va parler. Ceux qui battent, ils ont place, na télé en déplacement, pas où il faut bande. Donc, place chez ça, alors ma papa, on va tout faire à la main. C'est beaucoup de parcelles où il y a battu qui est dans la époque de babong ici, baoyeba. Baoyeba, te bon mon abattu, bana sekuna. Et ça, ils sont appelés net inzela. Net jeune fille na biso yo wana zo mema mai. Hein? Azo matana ngomba mal la village kaka. Mais c'est ça la réalité ici. To balora to mona bisire za odinda. Allez, vous êtes toujours connectés. Fidèles téléspectateurs, awa tozali na luboko bozo mona dona na kotala ngo legi na stade de mentir na munene. Donc eza tellement munene et kepe kuna to baluka côté mususu wana eza tellement gaillard. Hein? Donc c'est pour vous dire que bazolo ba Mbujimayi ezali zone minier. Ce botali mabele tozana ona ki sasa eza mabele ya rouge. Et puis, ce botali na sea bazo ebisa ko poussa na te bozo mona je suis à moins d'1 mètre. Je suis à moins d'1 mètre nango donc. Et ça grand lubwaku. Donc grand lubwaku ya blague te. Mais bana baza kuna. Bana baza kuna na kati. On va essayer d'entrer pour voir. Gelo il faut to kota. Hein? Il faut to kota. Total ça mokili donc tozana guide na biso, hein, ba petio ba meme biso ba wana. Donc, bozo mon eza grand le bois kuna donc eza munene dans ba te soki na TV bozo mon ndenga na mon. Donc ekoza net awa na place bozo mon na mirwana na place ngana za ekoza taba. Ekoza ba 1000 mètres. Ouais. 1 kilomètre. Ouais, presque 1 kilomètre. 1 kilomètre donc 1 kilomètre ya le bois. So eza 1 kilomètre ka ya pamba te po o eza place o ifonga mi munene. Mais eza ko banda. Ba place o eza ki ma pangwa batu. Donc il y avait de parcelles de gens. Quand vous êtes dans le bois, vous embêtez na kati. Donc eza ya kala. Bon, tozo kota na se. Tozo sa le fort to kota na se, total on na se. Awa aza mama oya kangami na lubwa ku. Ah, yena kangami na lubwa ku. Akoloba na chiluba na omeka ko. Chimu manya mikwa ndindi lambwa lubuwa tatu. Tukantu keba kumwanga ntuyaye hen. Mama ozana age nini? Uli mbidi mumbinga. Njini biji mu mwanda mutegete. Mwanda mukuru. Donc à 80 quelques. Maman lobi que azana place à Okindete. Elle reste, sa maison est là pour ceux qui voient. Sa maison est là et la maison est à moins de 10 mètres. Hein? Bon, vous voyez sa maison. Je peux m'approcher. Pratiquement 7 mètres. Donc 7 mètres, vous voyez. Je disais que c'est inhumain. C'est inhumain vraiment. Na pire esprit, place ba maman na biso azofanda. Maman lobi asi akoli, to moni pe jenda wa maman yango. Ouais, c'est ça, place maman azolamba. Zongo fufu ya maman yango. Ah, ezo sala passe. Maman lobi ali fufu na dongo. Pinje o maman soki neti place mususu akofanda eza te. Moi mo lubo lolo kun menacer. So lubo ko menacer bino. Oduma ko yehin. Nje mushikila. Mushikila papa wa. Hanje musomba nje mushikila. Mama lobi akomi na suka. Akomi na suka tikali ye moko, ba voisin belé basi ba ke na bango. Batiki ba mapango mama ye monda tikali. OK. Boire bien pour maman. Ba toizo tala. Vraiment c'est ba bazana motema rosunga yo, ba rosunga entre-temps le chef de l'état na batunion na ba gouverneur bazotala qu'il faut faire quelque chose. Hein maman?
ngamba nye bantu bonso bakulonda baso bamona habu badini moyo wakukwambuluishi badimo wakukwambuluishi entre temps bukalenga boyetu budimo wakulonda habu kumona ibantu badimu danger parce que kutangire bune na balubu lune na bikolu Zambia weba alenga bantu kumichima bantu anu ba kala ba muntu ikala imweza na sheshese mukwambulushi nitulu anu tetukulo kumona muntu ngani tata anu badi bakulonda mpindie wapa batu twambila bano no ambilaba ok eyo eh ben voilà fidèles téléspectateurs toujours que nos kota mupanzi mususu wana oh mupanzi mususu mwana mbuka mwaba mupanzi mususu mwenenge zo panzana donc eza Manase azo kata mbila hein Oui. Na chaba ozo mona mais basende oh akatiko Mana. Akati déjà. oui kiti sa on a no total nezo ko isa kebe ko ila yona lokolo keba na lokolo Ayebi. Aza doyen. voilà hein moi na 12 ans zo kata mbila OK Bana kunifika nukumakwa bamwela Ushima ichumema cha kwendela wenye mwingine